Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'émission Écho d'Ndjili, vous êtes nombreux à travers la ville de Kinshasa, vous aussi qui nous suivez sur Internet, partout en République démocratique du Congo et partout à travers le monde. Parce que notre chaîne YouTube GN Fondement Télévision arrive même dans vos téléphones et même dans vos maisons. Voilà, merci d'être là encore une fois de plus dans cette émission Écho d'Ndjili où nous vous parlons de ce qu'il faut pour que la commune de Ndjili, qui est renommée, réputée comme étant l'une des grandes communes ici à Kinshasa, soit classée parmi les communes développées. Alors, nous réfléchissons autour de ça. Nous cherchons des notables, nous cherchons des hommes influents, nous cherchons des leaders de l'opinion en ce qui concerne la commune d'Ndjili pour qu'ils puissent donner leurs idées plutôt, leur version des faits et surtout leurs analyses par rapport à la bonne marche de cette commune. Alors, nous sommes bilingues dans cette émission. Donc, tous ceux qui veulent réagir, les numéros sont déjà affichés. Vous pouvez réagir dans cette émission partout à travers le monde. Merci à mon réalisateur Lucien Moussoungaï qui est en tout cas derrière les caméras pour nous réaliser cette grande émission. Sans oublier notre assistant Grace Mindele. Donc nous sommes toujours avec cette grande équipe de la Foi Télévision. Nous sommes là pour vous tenir compagnie pendant ces quelques temps qui nous sont impartis. Alors aujourd'hui, comme nous célébrons déjà la fête de l'indépendance, nous sommes là, 63e année de notre accession à la souveraineté tant nationale et internationale. Donc, beaucoup souffrent que tout me capé ko beta peu moi lisolo ya lipanda. Alors, sur ce plateau, nous serons ensemble avec un grand notable de Ndjili. Lui, c'est l'honorable Dakingoma. L'honorable Dakingoma, avec lui, nous allons nous entretenir sur ces plateaux, mais souffrez que, avant tout, nous puissions prendre ces petits mots du bourgmestre de la commune de Ndjili, en tout cas qui fait le relais du message du chef de l'État adressé à la nation à l'occasion de cet anniversaire que nous sommes tous en train de commémorer. Voilà pourquoi je retourne déjà du côté de la régie avec Lucien Moussoungaï Gauthier pour que nous puissions prendre un peu ces mots, cette interview que le bourgmestre de la commune de Ndjili, nous citons M. Papi Mbumbangalema, cette interview qu'il nous a accordée à l'occasion de cette fête de l'indépendance. Merci Lucien Moussoungaï. Chaque week-end, je suis sur le terrain. Donc les week-ends, je ne reste pas dans mon bureau. C'est la raison pour laquelle vous me voyez ici. Et je profite de votre micro pour souhaiter à tous les Ndjilois et Ndjiloises bonne fête de l'indépendance. Je pense que vous avez suivi le message que le chef de l'État avait adressé à la nation à l'occasion de cette fête. Et moi aussi, étant que premier citoyen de la commune d'Ndjili, je profite de votre micro pour souhaiter une bonne fête de l'indépendance à toute ma population de la commune d'Ndjili. Et aussi souhaiter une bonne fête des centenaires à tous les Kinois en général et aux Ndjilois en particulier. Donc la ville de Kinshasa est en train de fêter les centenaires. Je souhaite aux Ndjilois bonne fête des centenaires de la ville, province de Kinshasa. Et l'occasion pour laquelle, vous allez voir, j'ai réuni toutes les brigades de notre juridiction afin de faire les salongos aujourd'hui sur les boulevards Kimbuta. Excellence, apparemment, vous faites du salongo votre cheval de bataille. Ouais. Les salongos, c'est notre cheval de bataille. C'est la mission que le chef de l'État a confiée au gouverneur de la ville. Je cite son Excellence Jean-Tini Ngobila Mbaka, et le gouverneur a instruit au bourgmestre que nous sommes d'être toujours sur le terrain pour exécuter le programme lié à l'assainissement de notre milieu. C'est pourquoi moi, bourgmestre de la commune de Ndjili, je suis tout le temps sur le terrain pour exécuter l'instruction de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, province de Kinshasa. Je cite Jean-Tini Ngobila Mbaka, notre chef hiérarchique.
est-ce que la population gilloise suit strictement votre message? C'est ça le grand problème. La population, nous l'avons toujours insisté que la population doit accompagner l'instruction des autorités. Mais nous constatons ici, il y a un relâchement de la part de notre population, mais nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à sensibiliser la population afin que la population s'imprègne de cette initiative pour que notre commune soit rayonnante. Voilà, merci beaucoup la régie. Nous sommes déjà de retour sur notre plateau. Vous avez suivi là le message de son excellence, monsieur Papi Mbumba Ngaliema, qui nous a donné en tout cas ces mots qui nous réjouissent encore à l'occasion de cette fête de l'indépendance. Alors rapidement, je vous avais annoncé que je serais sur ce plateau avec l'honorable Daki Ngoma, candidat malheureux aux élections législatives nationales de 2018. Il y a le Miki Azalagi qui a voté, honorable Daki Ngoma, manager, manager. Bonjour. Bonjour Neko. Bonne fête de l'indépendance. Merci à toi également et à toute l'équipe. 63 ans déjà. Vraiment. Jour pour jour. Jour pour jour, 63 ans, honorable Daki Ngoma. D'abord, toujours rappeler à nos téléspectateurs, au Bazola Ndabisson de la fois télévision, puis dans GN Fondement Télévision, qui vous a un grand notable Ndjilois. Donc, véritable Ndjilois Penaya solo. Rappelez-moi, Moukenano, Kinjilois na yo ana, ezali ya ko ramasser, to Kinjilois Penaya solo. Merci Mingi pour na mutuna wana ndeko. Babote marango. Ok. Ndjilois faut bote marango. Faut bote marango. Ndjilois ezateke au ramasser ou bien précieux non. Biso de ba Ndjilois, nata un véritable Ndjilois parce que moto nanga ezana Ndjili. Ndaku nanga ezana Ndjili. Navandaka na Ndjili. Précisément na mutolo na yo lobi na Ndjili donc moi na quartier 5. Naza moi na quartier 5 na fou 36 wana ezali epananga. Voilà. Bana fou. Bana fou, bana 45, moi ya nyonso epananga wana ezali mabeye na ngai. Honorable, nous étions en train de dire que aux ali véritable Ndjilois, tozonga pena na masolo wana ya Ndjili, mais lelo biso ba congolais biso nyonso tozo commémorer fête oyo ya indépendance 63 ans après. Lelo honorable, mboka na biso et avancer, tôt et reculer. Merci pour notre tournoi Ndeko. Je ne sais pas et avancer sur quel plan parce que l'aspect est belé. L'aspect est belé. Ça dit par exemple situation politique, situation sociale et la population, conditions de vie sociale et la population. Bon, nous un peu bref la situation où les Kalamboka parce que ils allaient te banda qui na époque coloniale. Oui. Tu es na Kasavubu, tu es na président Mobutu, tu es na musée Laurent Kabila, musée Laurent Kabila, tu es na Joseph Kabila. Après, tu es pas Félix Tshilombo Tshisekedi. Donc, il y a eu plusieurs présidents au bas l'équipe de 60 Tilelo. Fort, et c'est la Mamouké Mouké. Ok. Et c'est la Mamouké Mouké. Il faut qu'on se le dise. Mobutu a fait son temps. Félix P. a sa tanaï. Ok. Tu as vu qu'il y a des difficultés et ça belé dans Mboka. Oyo, le localité, il fallait être bon sango. Et bonga, malembe. Merci beaucoup, honorable Daki Ngoma. Donc, malembe, mambeko bonga. Jusque-là, déjà, indu ses alliés. Na foro konzi bazali ko sala. Alors, honorable, le loto benga ki opena mingi poto beta masolo ya Ndjili. Yo zali penda mwana Ndjili, commune ya Ndjili. Bino tango bokoli na commune ya Ndjili. Na lelo ndengo zali komone la commune ya Ndjili. Meka ko beta la biso mwa le solo ya commune oyo mwa moke pendant quelques minutes. Merci mon amboka pana motuna. Ngara Ndjilois. Mais commune ya Ndjili est régressée. Il faut qu'on se le dise, commune et Ndjili et c'est régressé parce que tu développé par rapport à la commune Moussous. Dans le bon pour Nanini, infrastructure Ming Ndjili est athée. Alors, biso de Ndjili na biso,
ils allaient commune artisanat. Voilà. Oyo ba jeune Njilois. Donc baza makasi na métier n'engolobi voilà. Très makasi. Alors ba jeune wana et aussi un encadrement. OK. Et c'est vraiment encadrement parce que mayele mutu eza na bana njili. Wana eza likambo ya bombate. OK. Na so tambo na gisasa awa. En tout cas, au tambo liso moni ke ekokite faut ko manjili okuta na ba jeune kaka ya oyo kaka ba la ana ba on dit maka bebele. Alors batolier makasi donc na njili to na batolier ba mécanicien ba peintre donc ba maçon ya ma nyonso baza kata njili wana. Alors esenga nini encadrement. OK. Donc bandeko wana esenga encadrement même na niveau à l'état. Au monde que Ndili est développé rapide. Et ça peut par mon repère à objectif actuel bourgmestre Zanango. Je pense que mission na biso topé ba monayo et ko gipe ko za la interpellation en droit naie ay ba pendenge ni ko za ba initiative ya ko encadrer jeunesse wana. Merci beaucoup na bourgmestre pour na bourgmestre aza vraiment na makanisa malamu pour na commune wana Ndili. En tout cas je l'ai suivi. Na c'est pas na initiative wana. Mais et là senga que ça ne suffit pas. Beaucoup de lui-même a constaté pour Ndili ya munene. Oui. Ndili ya makama ebele. Senga mayele pe. Donc esenga appui à batebele. OK. Même le gouvernement central a tiré sur beaucoup. Parce que Ndili, tu as un problème mingi banzela. OK. Omoni. Ndili tala pour ça accès même na 13 sur l'équipe par c'est comment fité Ndili ya passé. Sur ke ba quartier 10. Comment quartier 10 on dit que non aucun difficilement c'est tout na mutuka. Alors et c'est un cas que le gouvernement ou gouvernement central ou provincial a négocié le effort a fongola biso banzela na Ndili a fongola banzela au moins que mutauti 1 azo koma tina 13 facilement sans passer par Segomaf mutauti auti quartier D pour abima 3 4 abima ti côté à 10 a un problème ti akota ba dokolo kuna ni soana a un problème ti. OK. Donc c'est ça le problème. Honorable souligner eloko moko ya bien par rapport ya banzela mais toyoka ke projet moko ezalaki ya ko sala nzela ko bana terrain ya Sainte Thérèse au direction ba benga ka direction ya maître Croquet pour que neti na quartier 13 na soka kuna est-ce que projet wana ezalaka kaka to ezayikanga mwa masolo moko ebetamaka bongo. Merci na mutuna ndeko na ngai projet wana ezali projet oyo ebandi kala ya projet ya Banque mondiale. OK. Mais lanterne du gouvernement, il faut que je le dise, lanterne du gouvernement n'est ça le magaté. OK. Projet wana ezali, les civils du gouvernement a tiama beaucoup wana, maman comme ça désengorger pena. Parce que déjà Banque mondiale a prêt à financer projet wana, mais gouvernement a biso. Oui, abisso dans le gouvernement abisso parce que yende mutu atikali na likambu. Ce qui est attié le mot qu'on a wana Banque mondiale la koya a pesi biso nzela wana. Donc o nzela wana e nzela moko ya mutuya na kati Ndili. Donc nzela o ya mettre coquet wana. Si tout des projets ya kotonga stade na izali na terrain wana. Non, omoni projet il faut toujours interpréter le gouvernement. OK. Projet il faut réaliser. OK. Ezaka te bolobi kaka après une année 2 ans 20 ans 30 ans rien qui s'est fait et ça m'a mouti. Dans interpeller le gouvernement à ça la makasi pour na Ndili. Projet stade wana est à réaliser. Na mandat o ya Fati parce que il y a Fati béton. Ah oui, il y a Fati béton. Mais ce côté là, il y a. Non, ça déjà éloté. Là, pour ça commune en voilà. Donc, dans le lobby et pas il y a Fati béton. Voilà. Mon président. Ngala mon Ndili na ebisio. Ça au stade. Ça biso nzela wana ya mettre coquet. Et qu'on pèse ma lamu biso bandilois to se payana déjà. Pour oh ça ina ma commune mususu. Ezapeka malamu mais mingi au kansa pe biso ba na Ndili ezape makasi surtout pe mukonza kenaki pe ko voter pe na Ndili mais oui chef l'état azape mo na Ndili afana na Ndili ta ebele boyebi mais na fonga bino chef l'état chef l'état afana na Ndili ba na Ndili bo ba kino chef l'état pe azali Ndilwa donc akotika ka Ndili te abosa Ndili donc ti mandat na ye esilaka
njili wana arazong la fleur na yakala. Donc, la Gilles, vous avez biso partout, vous êtes belé dans le monde entier, donc dans les États-Unis, vous avez benga biso, dans France, déjà vous avez benga dans Suisse, n'en parlons pas, donc vous avez benga partout. Dans bino bato vous avez à en Congo, donc vous avez salué bino no souvent dans Gilles, dans quartier 10, dans quartier 9, dans quartier 13, dans quartier 6, partout, même dans quartier 7, vous avez salué bino, vous avez vraiment belé à en plateau, vous avez un véritable Njilois, honorable Dakingoma, vous avez benga manager. Donc, mouta manager, donc, oh, bayebi, oh, bayebi. Alors, honorable Dakingoma, encadrement ya jeunesse wana. Ngana kota mukolo mususu tozaki na réalisateur na Lucien Musungai, na wenzo to benga ka wenza metrai. Balobi na biso ke wenza metrai wana ekoki ko banda ko monter mituka na commune Njili. Na éviter s'occuper aux la version des faits wana mais encadrement est-ce que encadrement na ekomema to sala ba garage ya minene na Njili encadrement na ekomema biso to sala ba atelier moko ya minene ya ba tolerie par exemple encadrement na objectif na ngwe kozala nini honorable Daki. Merci moi mboka pona motuna na sina lobaki yango que batamayele bana Njili bana wana mona kawana baza mayele ebele ba ana esprit ya créativité na kati Njili wana. Donc na monité mutu oyo azwa déception na Njili na côté artisanat. Azate. Je ne pense pas. Donc comme nga mituka na éviter oh na kende so na garage nini so nini na noté. Njili kaka. Donc Njili solution. Njili solution. Na makamotali artisanat. Na bino Njili solution na makamotali artisanat. Donc ko ça na bango jeté parce que bako zongi sayo. Voilà. Donc mundele a salé eloko na ye et na Njili bazongi sango. Bazongi sango. Mundele accompagne comme si donc c'est comme ça. Ponga la mona bla mutu comme et finani penza donc mutu ke finani mais zongi na Njili batolia makasi lokola ba jino mayala bazongi sango pene zongi mubimba. Ndeko na sobisa yo onga na loba ezali teke pona kumisa Njili mais na sobisa yo o sala makana Njili to mona to viva yango mwa mingi na Njili wana. Alors donc essayera encadrement on a biso gesenga encadrement donc bana bata éparpillé bana wana il suffit que non biso ba notable OK makasi na gouvernement central na biso to me kosunga bana wana OK boko mona ke bako créer biloko oyo musu bombama mayele ezali mais esika pe outillage moni mundele tango lelo bokumisa mundele aza mayele api na outillage mais biso bana biso basala musala sans outillage moni outillage wana pona a monter mutuka esengaka outillage mayele yene ezali mais azanga outillage soki gouvernement akoko sunga bana wana ne fiske pona ba outillage mona ke mayele belé kobima. Donc, on a dit que biso ba notable Njili to sangana. Pona élévation ya commune na biso ya Njili. Parce que honorable Dakingoma, oza grand notable ya Njili, commune Njili ezali parmi ba commune o ekenda sango. Ngana poto bandeko ba benga biso partout balobi, mais Njili wana toyoka, même ba minele tango azwa na Kongo azoluka mona Njili eza wapi? Eza commune oyo ekenda sango eyebani partout à travers le monde. Question à biso ezali qu'est-ce qu'il faut pour que Njili comme même parmi a comme même première commune où ezali développer na ville province à Kinshasa. Bon moni oyo senga ke Njili est comme premier pour le développement. Ezali ka effort ya gouvernement central. OK. Parce que c'est lui le gérant, c'est lui qui gère. Mon gouvernement central so ka tima beaucoup na Njili ke ndiboso. Mais ce qui bo tiki Njili noso ekenasima donc na sengi na gouvernement central atia lisu na Njili wana akomona keno même économie ya mboka ekomata pati ya Njili. C'est vrai. Ça je l'ai dit. Comment ça? Parce que quand on crée tant de garages taxi futama il aurait belé futama wana mbongo ekomata OK ozomona mais bana wana tema baza encadré au côté là bas au côté là coin il paye rien, c'est le gouvernement qui perd. Mais si tu encadres bango, tu tiens bango garage, bazali bien encadré, bah faut ta taxe à l'État, bah faut ta 11 sengeli pour na faut à l'État. Mbongo et omata. Il y a na senga na gouvernement na biso Njili. Le jeune papy. Oui.
Je l'aime tellement. Ok. C'était un monsieur très intelligent. Merci beaucoup. Vraiment, à Zavano, initiative est belée. Ok. Donc, dans Senganaye, comme c'est lui, il est né numéro 1 à Bissau, il est né chef de l'État à Andjili. Andjili, donc, c'est lui qui représente le chef de l'État à Andjili. Andjili, voilà. Donc, Azala Molobeli, il y a Ban Andjili, et pas il y a chef de l'État. Et pas il y a. Avant, à quoi pas chef de l'État, à quoi pas Mokonzi, Jantini Ngobila, gouverneur à Bissau, comme ça, et comme pas chef de l'État. Parce que, Soto Tiki Ndjili, ils n'allaient pas se mingi. Les bourgmestres, puisque vous le belaye, à Salipena, insalubrité, Andjili, le cheval de bataille, na les Kamwetali, insécurité. Yo zali grand notable Ndjiloa. Koulou nezala ki kolobama na niveau moko ya kosakanate na Ndjili. Mais lelo tozomona ke fréquence ya Koulou na ese ralentir grâce ya ba initiative oyo bourgmestre papi Mbuma wazo landa ba makambo ya mokonza mboka pe ya gouverneur ya ville ya Kinshasa. Alors, na likambo wana etali insécurité, na likambo etali insalubrité ya commune ya Ndjili. Yo en tant que notable, likanisi na yo ko kozala nini? Coup de chapeau na bourgmestre ya Ndjili pour la insalubrité on ga monaki wana. Mais côté insécurité, Ndjili kala tozaki bongote. Au long quartier 1 tina 13. Au baluki Butu moyo za problème te. Ndjili biso to ma iner to uti ko sala ba mbesa biso au sapé na yo au jour calme même à parler sans problème. Oui, pour Ndjili tara ka donc ils danger. Et puis yo moko zaka na kati ya religion. Donc un Ndjilois atika la Ndjilois. Donc au talinga Tina comme un paka. Kitende zara. Kitende kaka. Au bout d'un qui mouton zara propre élégant tout ça. Ils allaient maquiller à Ndjilois. Mais balobi bitumba zana bana Paris balobi bana banal bitumba kaka na Ndjilois. T'es affaire à forme faut batika. Bazate. T'es affaire à forme faut batika. Batika. Tout dans la sousoumer comme forme faut batika. Batika la Ndjilois. Pour faire à forme tu es Ndjili. Ils ont Ndjili wana ma et ban mukilimo. Voilà. Tozongi dans insécurité. Voilà. Omoni pourquoi les autres ont senti insécurité ming na Ndjili? Bana o bana censé en sala musala, ba sala ngote. OK. Hein? O bana censé en sala musala bango artisanat wana ba sala ngote. Alors comme bazo pesa ngo ta wana terre sala musala wana, ces enfants là sont en train de faire de n'importe quoi. OK. Te ba Ndjili kala. Hein? Bana makasi bazala Ndjili. Mais bazala ki te que ba déranger population. Ba voyouté. Voilà. Voyouté. Mais les lots est commis et loko oyo mabe onga na beta cité que il faut tout ça effort to encadrer bana oyo ça sécurité la kata chango la kata Ndjili vraiment donc on doit les encadrer. OK. Ces enfants méritent les encadrements parce que je ne pense pas que un enfant qui est né na babala à cause la babala à bout de la babala ti à quoi na babala non ça un temps. Donc faut tout arrêter hémorragie wana. OK. Pas lobby na bango c'est le moment. OK. Na betaka to na betaka c'était pour la kawana. Donc ngai na tala bana wana et c'est la nga passe c'est la nga mawa. Non, ba otira bongoti. Gouvernement central, gouvernement provincial, chef de l'État na sengi na bino s'il vous plaît avec beaucoup de respect. Tout ça l'effort pour la jeunesse. Tout ça l'effort pour la jeunesse honorable, c'est comme si yo tika responsabilité nous na ba konzi bon bino ba notable ba diaspora Ndjiloa o ba kenda ba to pe baza na moi misolo baza ba to moi mayele baza o ba koiko ya pe ba tongi mo atelier munene olobi ke ba garagiste makasi baza na Ndjili ba mécanicien ba atelier tout ça. Est-ce que bino ba notable bokoki pe ko sangisa mécanicité bolobi ke to ça la moi école de métier moko ya makasi loko lobi ke Ndjili za commune artisanale moi école moko ya métier ya makasi. Oh, bah notable Ndjiloa, vous salipez. J'espère au comprendre bien Tendeko. Voilà. Tout ça là est fort. Ça veut dire nangai. Voilà. Naba notable, naba ndeko o baza mekili ya poto. Donc biso Ndjiloa, tout ça est fort pour Ndjili wana. Donc on doit mettre la main sur la patte tout le monde. Voilà. Tout le monde pour la développement ya commune biso. Merci. Mais ngana biso ke ma candidat est ébélé pour Ndjili. Surtout que vous avez lobeli la population ndjiloise. Faut te rappeler que malgré le lingarangote que vous avez benga ma candidat malheureux. Oui, lingarangote parce que j'ai été voté massivement. Papa, 7800 voix, il a facilité. 7800 voix, moi j'ai fait en 2018. Donc j'ai été voté mais non élu. Non proclamé aussi. C'est ça. Donc voté mais non élu. Papa.
Donc mpasi na nga mawa na nga yango wana mboka oyo. Bandeko na ngai, ba mama na ngai, ba tata na ngai, ba sepelaki moi na bango dans le parlement. Pour que nous kolobela bango makambo zo. Oui, malheureusement, mo ke salaki o salaki wana. Na samagiti na niveau cour suprême. Malheureusement, ma pesa nga raison té. Alors ba élection pe zoya bien que ba élection o zoya, bon mata, bo kita, to battre bino na njili wana. Bon mata, bo kita. Honorable Dakingo mas a bengi na bino. So voni ke oza mona njili te, oza mona changu te, kende ko pita candidature na commune na bino na si comme ça na bino. Tika changu pour na njili, ba buta pour na njili na bango. Honorable Daki, vous allez mon compagnon ba notable njilois avant de poursuivre na moi pour tous ceux qui n'habitent na souka vraiment. Moi quelques 2 ou 3 njilois pendant o ya époque na yo. O baza ezala baza na njili lelo ezala baza na poto ezala baza ata baza su na njili te baza na ba commune mususu mais po ba bisika baza ba se sentir vraiment que ndeko na bango za na plateau ata moi mbote moi salita so bika ka famille Luemba mobimba voilà famille Luemba baza na poto baza partout voilà ba njilwa ba véritable njilwa vous comprenez voilà ba njilwa ya ba GT OK baza ebe na niveau poto o batela ka njila musika voilà batela ka njila bango ndenge ko malilo Barana Mawa. Bengaka. Honorable, qu'est-ce qu'on peut faire pour Nanjili Wana? N'est-ce pas Mboka? Tota Mboka n'est commis. Comme ça, tous ma kansi. Et longo, pour te bako bonsa Njili Nabiso. Il y a aussi un grand notable, Njila Otozo salué, l'homme de Dieu, le pasteur de la foi, évangéliste Jean-Paul Mayata. Tout le monde a coupé Mingi Naye, hein? Vous allez rappeler moins trop. On a évité. Préparé à cause de la foi, hein? On a évité. Relater nga soki ako projeter ndako nga monake Jean-Paul Mayata yewana de wana azali pasteur nga un encadré pour moi un papa pour moi donc c'était un monsieur on nga na chaka na premier point na côté spiritualité donc c'était un monsieur que j'aime tellement oyo azana ba initiative donc bamakambo oya sala kana et bana kana makambo ana lukaka donc un monsieur qui est humble ou azana posa mon nzambe a pas maman vous comprenez donc pasteur de la foi c'est un monsieur oyo biso bana njili bana Congo to peut ses chances wana a évoluer c'est un pasteur on a bengaka un berger oyo ba brebis baza ebele biso to ba brebis na ye merci beaucoup to la daka façon na ye bonne foi na ye ndenge ne osamela ndenge ozalela o biso to andaka va passer la foi ndeko soulever loko moko o na ngeke échapper ngai un grand notable ya commune Njili biso yewana donc biso na bango so sangani Njili Ekeliboso. Merci beaucoup honorable Luka toto kalate to chuter na honorable Dakingo Mwaza na plateau to saluer ba notable Njilwa nyos boza na diaspora boza na kata commune Njili boza pe boza éparpillé à travers ba ville nyos ya RDC mais boya ba mbote ya émission Écho de Njili où ezali émission moko ambassadrice na lobaki na bino ke Gaspard Ndonga la pour na ko relever ba défi o il faut pour que développement écoute en akata commune abiso Njili mais ya moketo suksana honorable Dakingo il y a un autre notable ou a préféré que pesa biso moi liloba na ina kati na émission à l'occasion il y a fête il y a indépendance donc to yamba to yoka interview wana ya papa biso bengake papa André Moulou Akalala to yamba interview wana accordaki biso à l'occasion ya fête ya indépendance to yokaye bongo to kozonga poto chité na honorable Dakingo ma oazana plateau na biso. Bana changu nyonso changu mobimba ko banda na Njili tokwei Masina tokwei Kimbanseke Kingasani Mikondo Bibwa Kinkole Maluku wana penza ezaba base nanga donc nalingi bango mingi lelo ezali 63e anniversaire ya mboka na biso nasengi na bana changu nyonso tozala ini tozala solidaire
to kangama na mboka na biso to linga mboka na biso ko leka parce que soki biso to lingi mboka na biso te yana mutu mususu te oya ko linga mboka na biso ko leka biso moko et puis ezana mutu mususu te batu ebele te bo bakoya ko bongisa mboka na biso lokola biso moko. Donc to compter na ba payate to compter na ba effort ya biso moko et surtout que ezali année électorale nde nazo yebisa na bana changu bazala vigilant ba yeba nani oyo bakopona parce que maponami eza kala mingi te. Alors bana changu batala na ba oyo ba ya bango moko bo bachela motema nena ba o ba moko ba pesa ba voix na ba oyo ya bango moko. Voilà, merci. Nous sommes de retour sur ce plateau. Papa social, Papa André Mouloua Kalala, Toyoki interview na yo par rapport à fête où il y a indépendance, au saluer bana changu, au saluer bana njili, au saluer bana nyonsu ya mokili mobimba. Toujours poursuivre biso a on a plateau na honorable Dakingoma, to comme vraiment na suka honorable Dakingoma, un notable ya changu. A-tu que saluer bana changu par rapport à fête ya indépendance et puis excellence beaucoup merci à commune njili to landa kié na ndenge alobi makambo ya développement ya commune biso ya njili pe na ba initiative oyo azozwa pona assainissement ya commune ya njili. Un mot par rapport ya maloba na bango? Non, initiative dans le baki qui est malam. Parce que mutu oyo a commis na tête ya commune. Ayemba mo développement. Biso photo applaudir. OK. Toi appuyer yepé. Toi photo appuyer pour tous années longo. Nous sommes tous dans ce développement là. Toi pour ça tu développer commune wana. Donc maloba beaucoup mais c'est ezo balana na makanse obiso to na. Voilà. Donc c'est pas na beaucoup mais biso na initiative oyazui pour le développement ya njili. OK. Alors honorable toujours comme vraiment na souka il y a entretien na biso banjilo bazolanda yo partout à travers le monde. Banjilo tango ba moni na plateau ba sepeli parce que ba comprendre que c'est un véritable notable njilo ndé azana plateau. Alors na nyonso to lobi awa honorable na bi kezana ba point musu na to simbité parce que na yo to ko kita pena na terrain to ko kita tango to zoloba makamba dokolo makamba quartier dis to kiti na terrain parce que lelo so ko ti pena ba quartier e wana ogomona ke moi banzela o il faut ça les ezana no wana to ko kita na yo tina ba seko maf place ba mama bazali bazo sala ba bilanga tout ça lelo okoki koloba nini en terme ya conclusion na makambo nyonso tolobi awa banjilo bazotala yo caméra ezali liboso na yo? Beaucoup plus c'est pour na bananjili balobaka l'union fait la force. OK. Donc na osenga na bananjili nyonso tozala liboki tozala ensemble pour de développer commune na biso. Omoni ndeko Gaspard bananjili sika bazali et si tu as besoin de na quoi na yo si vous allez développer mboka na. OK. Na quoi si vous allez salam ça de façon que njili so ezamalamu lelo batu ba côté na njili pas mon que non njili échanger donc njili faut ça et bongwana échanger et pas na na biso moko bana ya njili donc faut changer mentalité na biso to changer façon na biso ko fanda là pour lobi njili et kenel boso donc na osenga na banjilo nyonso kuluna ezala soute na njili na osenga banjilo je dis bien banjilo nyonso kuluna professeur enseignant nyonso o azana njili tozwa conscience. OK. Pour na développement ya changu particulièrement ya njili. Merci beaucoup honorable Dakingoma. Développement ya changu et particulièrement développement ya commune na biso ya njili donc mutu nyonso azwa mayele na ye biso ba panzisango to te mayele na biso voilà. Ba pasteur lokola ba papa Jean-Paul Mayata ba papa Edo Mafweni ba papa Hubert Mouyu tous les pasteurs njilois ba papa Lema Diamonika donc vous êtes belé tous les notables njilois ba pasteur ba enseignant ba professeur ba promoteur ba école lokola ba papa Gilbert Baloki na école Saint-Gilbert vous êtes belé ba notable njilois to sangisa mayele biso nyonso sangisa mayele zo mayele oyo yekula na kelasi mayele oyo yekula nyonso wana obotama nango donc veut dire
totia mayele wana onzambe tata pesa biso totiango en place pour que commune na biso ya Njili et se développer et que permettre que ba commune mususu pe ba emboîter les pas Masina, Maluku, tout ça, Ntsele partout, toi emboîter les pas, Gombe et Kisenso partout pour que Kinshasa est développé et le la Kinshasa est allé miroir. Il y a RDC, ceux qui Kinshasa s'est développé, RDC Mobimba et que s'est développé. Voilà, tu commis vraiment na souka ya émission na biso. Merci na bino sur bolanda ki biso, ba ibozo landa biso sur internet. To sengi bino loko se moko bo s'abonner massivement na chaîne na biso, la chaîne na bino banjilwa, bo s'abonner massivement pour que chaîne na biso et que vraiment de l'avant pe commune na biso et que de l'avant. Honorable apparemment vous allez le ba moko lingi koloba. Oui, pas moi to comme la souka. To comme la souka. Dans le beli candidature na ngate. Na kamwe ngo tuninga mutuna nate. Bana changu bana Njili. Voilà. Nazala bino. Naza kanda na kati ya Njili. Pe na changu Mobimba. Nazali candidat na changu na législatif national. Ngoma lobota daki yeyo. Moi na bino, yaya na bino. Teko na bino, obo votaka obo lingi mingi nazawana. Na provincial ya Njili nazali na bienvenue Kakuta Lwa Dudu azawana. Bobo sénateur ko candidat bino azali na kati ya Mabele. Merci beaucoup honorable Daki, donc on aura un temps pour te lever la peine makambo pour yo peut te éviter sous ba parti politique en moto makambo belé honorable donc aussi bien ngoté je pense que to ya pour na cadre émission élaborée pena wana to lever la 100% politique au bet la biso ma solo ya parti politique na yo au bet la biso ma solo ya ba candidat na yo wana ozo ko aligner bango en tant que qui ozo monde. Donc faut te beta ba masolo wana nyo surtout na une grande émission oyo kozala émission élaborée parce que awa timing toza nango ezaka 30 minutes yango tozo senga na ba notable pe botia mi solo pour émission Écho de Njili comme même na 60 minutes boyaka koloba pour population zo zela bino boyaka koloba awa do botia makoki botia ba moyen pour que émission Écho de Njili ezwa timing moko ya molai. Merci beaucoup. Ndemo ndimaki koleka na émission na biso Écho de Njili ou ezali émission na yo pe émission ya bana Njili nyonso. Merci na bino nyonso bolandi biso de la fois télévision bo tenir biso rigueur te soki to dépasser moi muke boyeba ke na plateau to yambaki notable moko ya makasi moi to tika yebongo ezate ada un grand notable mususu le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi Bambo Tebele l'homme de chiffres à cause de la foi Écho de Njili azo soutenir yango donc sous likolo lisu tozolandela yango papa Edo Mafweni bambote belé pe ba notable nyonso njilwa bipa ibozwami bobenga biso numéro eza affiché na de la fois télévision rendez-vous eza pris chaque mardi à 19h et chaque mercredi à 8h15 bolanda biso pe bolanda biso sur internet sur GN Fondement Télévision otozo senga bino bo s'abonner massivement pour na kotombo la chaîne kotombola de la fois télévision kotombola émission Écho de Njili kotombola commune Njili Kotombo la ville à Kinshasa, peu Kotombo la République démocratique du Congo. Mbote na ba continuous. Lucien Musungai azalaki nasima ya ba caméra pour na ko réaliser biso émission oyo. Veut dire Lucien Musungai motema ya maman Rosette Musungai, hein? Mbote na maman merveille tena Diakimuntu. Merci beaucoup. L'ambassadeur communal Yanjili, c'est moi-même Gaspard Ndongala. Merci. Soir